Nazara besoin d'appeler ça moi solo, moi bien, mais ils arrêtent que mutsoko leki, mutoye ba déjà solo. Ba solo nezara makasi ngana ko karaté, ngana linka nezara solo bien. Ok, alors les naïbes tali solo, il y a 2 parfums, 2 sticks. C'est très important vous allez ok? Na kata kit non, vous allez kata biloko en tout cas, ça va t'aider. Alors solo ma beboy nini yango zaka solo boy otambola ba solo boy nini mama ma chérie mon chéri solo nzoto ezalaka bien te boni quoi indisposé baninga boy oh en tout cas les gens qui ont solo, ils solo, solo, il y a moi, pas parfait, ou ils ont cherté, ok? Ils ont cherté, mais ils ont bien pour la épée, ça comme moi solo, moi, il y a bien. Bah, vite que oh non, il faut que nous le gaga, ils ont cherté, non, pour péso comme moi solo, moi, bien, ok? Aujourd'hui, dans le lobby, taka otambola, otokaka, au salon, nos places à bien, mais otokaka, makas, moi, si mon bali. Alors, on a besoin aux ana solomo, oui. Bah, solomo, ils ont aux ana unique, oui. Ils ont pas te belé, mais ils ont rendu unique. Alors, au salon, tout le monde n'a pas parfait, ok? Parfait, même ça, les bosso, oh non, là, qui ça, ils ont, parfait, même ça, les bosso, non, là, qui ça, ils ont, oh, naïbike, ils ont souillé bien, scandale. Voilà quoi ça ressemble. Voilà. Naebi qui est bien go, oui, naebi. Alors, on a partagé le parce qu'ils ont bien. Comment j'ai fait pour nous solo nanga ya scandale, mais ils ont la scandale pour na parfait, ils ont la scandale pour nanga mo. Dream Lady. OK? On mélange na scandale nanga. Les deux là. On a regardé solo nango bien pendant toute la journée et puis etika lao na elamba na yo pour kokola te elamba wana o solizate mais yo sko no sala que solo wana etika la et puis o indisposé batute batupe ba yebate que o salelaka parfum nini, OK? Na obeta te li solo o ya pirate o ya original o nini non non obeto kali solo parfum ndeni okoki o sala pona esala yo bien. Alors, il aura le bosso na bandani, na bandana scandale nanga. Comme dans le barandé, d'habitude, les Arabiens, ils ont un coin où ils sont sensibles et puis un coin où fraîcheur et qu'ils ont bien. OK? Alors, il aura le bosso aux oies scandale na où il a simamatoy. OK? Au déposé, tous les deux côtés. D'accord? Au déposé, au yé a un simakingo. Au déposé, au yépe awa, au déposé, bateau bazara na poitrine, au déposant entre les deux seins. OK? Au déposant na moi ligne, wana donc, so, faut au final, on va partir l'icolo et ko kitayo, malembe entre les deux seins. Alors, au yé ana ba coude, awa. Un poussana, pour mon monnaie. Au yé na coude, non, awa. Et là, au ça là, au pompé. Monite. Yango. Monite. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, au pompé bongo. Au yépé de l'autre côté, au sali même technique. Alors, bato bazala na musala au vandaka. Au nasa ba genou, na ba kudo ya sa genou. Au pompé pe wana. OK? Après, au yoko ya awa. Awa. Awa teme awa. Po awa ya mo liaka. Parfois, on a sur le biloko au lia. C'est pas intéressant. Ah. Aux yeux, au sénini, au pompé. OK? Au fauteuil, boy. Voilà? Le deux côtés là. En tout cas, au fauteuil bongo, solo et kotika là. OK? D'accord. Sauf aussi ici. Au deuxième parfait, non? Tu ozongelika même technique ndi na salaki oyena nu na sima matoyi na préféra oyo po ezaka bien ezaka solomo hein solo basi quoi ezaka vraiment solo bien oye ochango na sima matoyi comme d'habitude oyo che na sima kingo oyo che awa na katikati ya poitrine
oye na ba coude, ok, et puis oye awa kosukisa awa, hein, osukisi awa comme d'habitude, hein? Osongeli même technique, ok, so sali bongo oye pe na makulu. Alors moko ezaka bato mosusu baza olati elamba ya couleur moko parfait so tio mpe na elamba mo etika tache. Mais pour ote bebisa elamba te, mieux vaut soutien wana avolata soutien. Otiango na kati ya soutien te, libanda ndenga soutien pour à contact avec le sang aussi ezara bien te. Otiango likola soutien ekotika yo solo bien na kati ya nzoto. Donc tant nyonso okovanda. Bato bazaka na ba veste oui okotiango na kati ya veste na ndenge ya kati, na ndenge ya libanda te mais na ndenge ya kati eko permettre à ce que solo wana evanda na veste et taché pe veste na yo te. OK? Alors, si on va dire bon journée, vous êtes obligé de kendo luka o bakisa lisusu o sala bo tambola na ba parfait o zala na difficulté wana te. Quand ndongo tche bon en tout cas journée o kangi pe no baloba o kangi journée. So posa makasi o chango na kati na elamba de na lobi mais il faut toujours koyeba ke na elamba moko etikaka batache na elamba. OK? Mieux vaut elamba neza elamba mo ya noir mais ya pembe te. Okay? Ou bien bah, multicolore, bah, fleuri, c'est pas très visible. Okay? Alors, côté wana, c'est bon. Si on multiplie deux parfums, il y a un solo bando binisa. Donc, on solo moko il y a bien on peut pas scandale. Ah, excusez, on a parfait mignon. On a parfait mignon. Et alors on fait cher ma casse son de ninkana moi prix wana na makoki na wana ozana wana en tout cas so sali boy et ça la question que au bon solo il y a scandale pour l'union ça y est déjà que scandale bien sûr que ça ni mais les lots est comment populaire, OK, et comment tellement populaire que au des parfums oh mututo aye bien, OK, mais vraiment so lingi au bon solo mais au garder toujours multiplier en haut. En tout cas, Dream Lady oh ezalaka bien. Dream Lady, c'est bleu hein. Ezalaka bien. Alors, la deuxième partie, côté yaba stick. Yaba stick. OK? Ba stick oh ezalaka bien. Bon, stick ezalaka boy. Alors, na bana na stick wa mukie. Stick à moukié bien nango eza que oko chango tina sima matoi tina kingo, OK, na sama peka oko cha c'est toujours mieux pour na elongolo solo elongola yo solo nzoto. Et puis bien stick eza sou que oko tambola nango partout. Donc eza nango na sac na moindre mouvement peut-être au vanda ki ko banda tongo ti comme ba midi ozio landisi souka place au chaki wana solo wana ezaka bien. Et que ça là vraiment bien, OK. Par contre oyo c'est mieux il y a aussi les longs kaka bon pour battre sous bazana ba irritation hein. Alors soka sokolité ou bien au sokola qui déjà, OK, na banana soko sokolité battu sous bazaka bongo so koti douche OK au sokolia robimi aux yeux anti transpirant na oyo bien stick na au pakolia vraiment bien na sa mapeka na yo, OK. Bien oh ezana solomo amkié solomo ya pété ezate que ba solo oh ya indisposa ka batu non bien ya oyo yango, OK, ozo check ce que batu musu bazara que au moins pendant la journée vandaki ou bien ozaki en mouvement alors ozongi olocha parfait ozo sous stick olandi sika place ochaki batu musu ezaka incompatible oyo kapena ke musamo ba démangeaison et bandi au sala c'est normal. Donc yo ozala que soko sokoli kandongo bima douche ozo saleli ba sus na wana comme ça ozana wa moi mukie boye okoke olandisa na nzoto hein likolo juste pour na solo wana hein odeur wana ezala bien pour na hein nini bien ole ezala que ozala pour muso azala ane na parfait na mais soko longo parfait solo mapeka niveau moko okokate, OK, wana pe compliqué hein. Bah bite que solanzo ezala bien mais ezala exagéré te ko déborder pe na soloté pour en disposer les autres. Ça c'est pas intéressant quand même. Hein? Voilà, en tout cas on est à zenongo les lots pour en partager na bino. Yango
Ok, c'est très important. Il y a moi si aux mobali, c'est très important. Scandale donc au mélangeant peut-être un parfum ou sous lingi, mais il faut toujours les associer. Mbalamon ko lobate que non aux yeux salut ko associé on a déodorant mais lelo na proposer qui bino oyo parce que ngamo na salle la wepi na ebi ba fait non. OK? Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, laissez les commentaires, les messages sont le bienvenu. Ceux qui peuvent m'y tourner les alliés au tiki de la baka encore répondre à vidéo. OK? Boutique na biso zangana avenue Croix-Rouge numéro 150 na commune ya Kinshasa. OK? Numéro na nga yangwana. Bye.